Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Bundele mato bundela mabele. Bundele mato bundela ekolo. Bundele mato bundela mabele. Bundele mato bundela loposo. Bundele mato bundela mabele. Baindo totelema esengo pesa kwa mbeso solo banda kona bino epai wana bozwami ya kolanda émission ya conscience émission ekelama na likanisi moko kolakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali kokende wapi ne mokolo na mokolo tozo kosala makasi to pe befort ya kokenda kolanda bandeko bazana makanisi ya malamu na tina kososolisa ebele bandeko na bango baindo epai wana bozwami émission uti koleka epai wana mboka mobima bazana emoneli mususu kasi mokonzi ya bangunza pe fumukusu ke muzala pana na ngola bazana emoneli mususu bato balobi awa wa korone ezali ba mususu balobi ezali fin du monde kasi pona bango ezali etumbu olo poso pembe ali kozwa maiwane concerne biso baindo te kasi tozo sibira yango po tozolia na loboko na bango nde tokokoba masolo soso na kontombe na tina ko exploiter mai oyo fumukusu asololaki na etulukutu ya bato to pe bapanzisa ngo azalaki na bango na mokolo wana nde kontombe le botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko yonso bajoyi bongo libaku ya kolanda biso mokolo molelo matondo bingi tozana ndeko ndombele botale kasi tokosenga bandeko na régie ba téléspectateur bolanda nanu émission oyo to pe élément oyo fumukusu azalaki na masolo na moko ya ba confrère na biso ya télé 50 ndeko Rosaki nde tango kozonga to kola susu masolo na biso bandeko na régie so boza prêt pour balancer biso élément wana bandeko balandi to ya mbifumu ndenge bomesani kolanda papa nkusu za la panda yalinga tata nkusu toyambi na poko lelo mbote fumu mbote mingi ndeko Rusaki elongo na bandeko balandi baso na bisika bie bazwami fumu ya solo tozali pa na yo ozali mokambi ya lingomba munene bandeko mikila poto bakolanda na 26 provinces bakolanda yo partout dans le monde bakolanda yo ba ope ba sepelaka na yo na message na ope ba sepelaka na yote ba kolinga ba yoka po na bokono oyo koti ya coronavirus na mboka na biso mais ya mboto kota na mozindo po na nini olobaka sute to mona kope na itando moko sute fumu azangi makamba koloba to pe eloko nezali koleka po ete ovanda kimia olobaka na baindo bala mokame baindo bakomi kolala matondo mingi ndeko Rusaki ezana balolenge mibale lolenge mususu ba chaîne misusu eboyi toloba mikolo epona koleka na chaîne mère ekomi likambo bakonzi ya RTNC ministre ya communication bayoka malamu pona nini bapimeli biso espace to maloba na chaîne mère na ba chaîne mosusu tokoki toloba kasi na eleko oyo pona mayematali coronavirus tovandi tozotala po tolobaki tolimbolaki omoni lelo ezali mawa mingi na kati ya mboka po pamba te bino moko bapanzisango na 2017 tango oyo biso tokomeli pape mikanda mibale tokomeli cardinal Mosengo tokomeli Papa Kengo tokomeli États-Unis tokomeli ba dirigeants européens nyonso na Union européenne tokomeli ba dirigeants africains nyonso tokomeli ba politiciens nyonso ya Congo pona kolimbolela bango esika tokumaki na 2017 ezali centenaire ya 1917 esika wapi na Fatima ba prevenaki ba mindele pona koloba na bango te mobikisi ya bayindo azali koya na bongo botika bato wana libre soki bakobalisa 40 ans
il y a traversé na bango na désert. Alors en 1961, donc dès que tu commences en 60, makambo masila. Tu as dit pape, les dirigeants européens, tu as dit les dirigeants européens, monde des en pleine imitation. Alors, ndenge bozomona ba calamité naturelle wana eza koyela bino ezali pona nini ndenge tozalaka na bino en Égypte biso tokonzaka bino tango biso totiaki mpe kiteti na tango ya libération na bino biso tobetamaki alors bino mpe kobetama ezoyela bino kobetama wana kowuta na orient parce que pouvoir dirigeant kolongo epai na bino baeuropéen ekepa baasiatique biso toza na renaissance africaine tokomaki tolobaki nyonso Afrique ozwa déjà position parce que Europe ekobetama Europe ekozinda Europe ekozanga mabele bakokoma bamalheureux badirigeant africain bosangana boyokana bobongisa Afrique bobanga Europe te parce que Europe akodevoir biso aza na nyongo na biso tokomaki tolimboli bamakambo ebele. Mais na kati ya mboka awa eloko liboso bandeko bayindo baoyo bamonanaka te esengeli bazala benemi na biso mpe benemi ya bayindo bapreferaki baloba azoloba bongo mpo alingi président Kabila azala mainteni na pouvoir parce que azolia mbongo ya président Kabila mindele lokola bazoya kotia désordre bazoluka komenase président Kabila nde azokotela président Kabila. Or biso tozali kolobela likambo ya président Kabila en tant que quatrième président tozali kolobela likambo ya mboka na biso Congo na rôle na yango ekojouer na Afrique pe na monde tozolobela baeuropéen eloko basengeli koyeba lokwa ndenge tokendeki na ambassade ya Belgique mpona koyebisa babelge nini basengelaki kosala na kolikia na lelo mai baeuropéen baza kovivre na poto pape ayebi mpo ye toutiliza bavoi nyonso mpo soki balobi te azwa mokanda te na ndimi te totindelaka mokanda na nonce apostolique totindaki na DHL tosali manso totindi na poto mpo bandeko baza na poto bakende kokotisa donc insistance na biso ezalaki mpenza ifo bazwa yango. Alors soki Italie ezobetama makasi koleka bamboka nyonso ya Europe c'est normal parce que siège ya christianisme eza na Italie monde eza uti kozala dominé na baeuropéen à partir ya elle spirituelle na bango parce que même leto komelaki pape tolobi ke nani epai ya non nani pardon epai ya souverain pontife tolobi bozali tata spirituel ya baeuropéen. Donc yebisa ba dirigeant européen parce que na lelo bazaka kana ici moko bakoko somba ba masque kaka même na ndenge bazako sala confinement wana mais ce que bazo mona teke tango basali confinement nde babakisi tension malade yango ndenge na mfumo expliquer nano tata Nkuso babakisi na ndenge ni na confinement parce que lelo omoni mayele sili bango yana zolo ba pe na ba homme scientifique ya Congo pe ya Afrique na ebite pona nini bokozala ba imitateur aveugle mutu ba doté na ba capacité intellectuelle metika na lobela confinement kuna na poto obino bozolinga pe bo imiter pa na bino balobi ke maladie wana soki virus wana peut se contaminer na mutu na kosu et puis ozala pene na ye mais soki ozwi distance ya 1 mètre okoki koevite yango bongo kasi soki ezalaki ndenge wana efale batika bato na balabala na espace ya monene mpo batika badistance ya ba 2 mètre soki boke kotia bango na kati ya ndako kasi sikoyo bolongoli bango badistance ya ba 1 mètre ndo botie bango na ba 50 cm babanda kokosola na kati ya ndako alors contaminaison ekosalema bien na kati ya ndako omoni yango sikoyo yango ezosala sikoyo ke bato bazozwela maladi yango na kati ya ndako babimi sikoyo libanda bake na bopito bake kosila omoni. Et puis maladie oyo toza koinsiste biso ezali destiné na mindele na bayindo te eza destiné na mindele eza na bayindo te bayindo ebongaki lelo bazwa mayele bayeba ntango mindele bazobetama biso tokosalani parce que
ba homme de science, ba médecin congolais, ba sunga ba dirigeant politique, ba sala oyo ba médecin européen ba sali, mais bango ba salango na contraire pe na réalité nango. Linkolo banini. Ba médecin européen tango ba monique corona wane koti, ba keko pesa makanisi, pas ba dirigeant na bango. Mais avant tout, ba vanda kapé ba salaka ba analyse. Mais comment y a biso ba sali analyse te? Bazo copier parce que mindele ba lobby confinement, parce que mindele ba lati ba nini ba protège. On peut ba lobby se peut photo lata. Eh bien, ba ngba kangi frontière, biso peut photo kanga frontière. Mais comment? Et loko on a mis sous na yo. Au monique ebomi 1000 Italiens par jour. Ata mutumu de mon côté. Nanu na poto kuna. Na France 400 par jour. Ata mutumu de mon côté. Les États-Unis 400 par jour. Ata mutumu de mon côté. Ndenge nini bine loko ezobo mamindele et pesa bino somo. Maintenant nous avons regretté. Alors bino faut se préparer en conséquence. Quand on a beta kuna bino faut bonga maka. Parce que bozala ki ko vivre au dépens ya batuana. Nazo longola bino na maboko ya banguna par la force. Donc ils délivrance la force. Oui. Mutunyo so moyindo lelo par la force il faut azonga na bomoyi na ye faut azonga na boyindo na ye. Alors ceux qui italien betami. Biso loko tozo regretter même na ba dirigeant na biso na Afrique awa même ne na zolo bana ba minganga. Siko naza ko s'adresser pe na minganga. Na ebite bolingaka mboka bolingaka peuple ango to bolingaka bango te ba dirigeant politique ministre na biso ya santé bozona no ba epe bobengi wana ba technicien na domaine wana ya kimunganga to sala analyse ensemble biso nyonso na bino botika ki copie coller pona ni lelo na mboka na biso nazwi kaka exemple ya Congo pona corona wana balobi ezali maladie enfin virus wana baza ko détecter yango na ba symptômes et non bozo prélever makila po boyeba ke microbe boye eza symptômes yango eza nini kosu symptômes yango eza nini grippe donc fièvre symptômes na yango ezali à part kokosola rime nzoka rime kosu na fièvre wana ya 39 degrés na 40 degrés biso eza déjà permanent evandela biso yango wana tobelelaka ba symptômes tobelelaka na typhoïde malaria na tension yango wana auto-résistaka tina 40 degrés. Donc babimisi eloko moko ya sikate ya kolobake non pona corona biso tokomi kokufa par exemple so komi na 42 température ya 42 te ba symptômes o balakisi wana eza ba symptômes o ezalaka nango na ba malaria na typhoïde pe bongo na tension. Siko toye na analyse en tant qu'intellectuel ba to nyoso batangi bavandi wana ndenge nini corona oyoyo na sanza mobimba na ndambo abomi kaka 11 Congolais 11 na Europe na sanza mobimba na ndambo bakomi dans les 11 000 12 000 morts na Europe kozanga bayindo kaka mindele na mindele wana na Europe. Mais malaria par jour na Congo malaria par jour bango na typhoïde na tension bazo boma plus ou moins 200 à 400 personnes par jour na bandika na Kinshasa plus ou moins 200 morts par jour cause malaria typhoïde tension. Siko ba congolais ba kokai ko banga plus nini corona oyo aye lelo atali abomite akenaye lobi pa ye atali abomite akenaye ou bien photobanga malaria au chaque jour azoboma biso. Et tant malaria ezoboma na Congo 200 par jour eza pandémie te. Ozomona eza pandémie te. Mais sikoyo en Europe
Loko le bomi bango kuna bango ba déclarer en épidémie parce que épidémie il faut tout ça la capé autant que français en épidémie l'inko ba maladie yé et bandi ko zo bino hein et longo ezumutu on ba benga épidémie et comme pandémie ce qui bandi ko boma batebele et puis ce qui est comme pandémie l'air ba ko ça la vaccin on a ba ko utiliser mais pas ya bato baza malade o baza siko o esika épidémie wana ke ko sala rage donc babimisaka jamais vaccin ce qui va déclarer nanu épidémie wana pandémie te vaccin pesa la kate siko ngana tuni corona na 11 personnes toujours vaccin ndesika bakobimisela biso vaccin ba gouvernant bazo risquer ne loko moko eloko ni bazo risquer na yango ya on a lobby et tout ça les langues quand on a commission tena oyo ya covid oyo ya lutte contre épidémie oyo mwana mboka docteur Moïse Mazo Kamba na yamba pe ba kolo mabele ba chef coutumier ba bete la commission na sengé pe bango pe bazala pour etezali likambo tani mboka sikoyo bino pe ba fumu boko kamba mangomba ya baindo otalisi pe ke bovanda. Est-ce que beaucoup de ça peut partir à commission en côté et ça la bateau ba spirituel et ça la peut ba coutumier et ça la peut ba scientifique pour que na mboka na biso total présent na anglais ni toki ko bika pour te maramo aussi la passe ça peut tourner ngasuka TV vraiment ils appellent ngonga matondo mingi na kolikia d'abord biso mbele corona wana zo bangisa biso tembele malaria mtezo bangisa biso du point de vue en réalité à action biloko ba maladie ngoni so mi ba les osala mbele tozo banga plus malaria o esili sakabiso alors mbele tozu précaution nini tokosala pona malaria o yebo makabiso boete ou alors et pas ina biso kombo nango malaria typhoïde na tension nde pa na bango corona wana nde mais ce qui ezana ba effet au corona ezosala kuna et pas na biso na ndimi teke yango wana oyo ezosala pa mindele pe ezosala pa na biso biso na elle spirituelle lokola to classango na les parmi les 10 fléaux au biso to betamelaka donc ba dirigeant politique africain faut ba yeba ke Europe siko ezo betama alors basali nini batie bango na ba résidence surveillée wana elle spirituelle mtezo sala musala wana batie bango na résidence surveillée boko bimate ba bimisi armée na bango to yebisaka ba mindele madame Anel de Baker azali témoin à Belgique l'ambassade attaché l'ambassade ya bango ya Belgique donc c'est bango mandoki na bino bokanisa te po bozana ba mandoki bozana nyonso devant fimbu wana mandoki na bino ekosala eloko moko ti lelo tozo vivre ngo babimisi armée na bango ba mobiliser armée na bango bazoye bate armée nini bakosimba po babundane ennemi wana ezala o no bombe atomique o to sala ki ba arme bactériologique soki nini basala nyonso devant ye ayeka ka bandi ko bomela bango ba civil a komisi bango logota bibembe donc na mindele na bayindo esengeli ba raisonner alors bato bazo défiler na télévision na zo yoka o mususu aye o bo pakola soki mafuta boye mususu aye oh non bomelelo ko boye mususu aye abimi na balabala Congo bololo sali succès wa non Congo bololo bato bakomela Congo bololo pona ba symptôme wana ya fièvre symptôme wana ya malaria parce que ba symptôme wana bazongi na bokoko bango so bino bato bokoko batako mona bino loka banganga bino bato bokoko boza bato tina te ba konzi ope bana misolo bango so kinini poto mais sikoyo bako kima so bokoko tala ne ba okine kotinda basi bana na bana koluka yango Kongo bololo kutu bamu ko sabatu na ke bamu ko sabatu mais ba mesa kimikira poto to lelo bazongi pa na bino lelo kasi biso to yaki ko yebisa yango ne sika tozo limbola neteni oyo te ba charlatan ba ya te ba profiter que non ngai nde na zaboye na yebi nzete ou bien na yebi mabele boye bien loko boye te problème toza nango awa mundele nda azobetama biso bayindo tozali protéger na nguya ya mfumuki mbangu oyo akendeki ko libérer bakoko na mokili ya molimo emilimo bakoko wana ezali sikoko batela bayindo nde tokosenga na bandeko baza na poto ngonga yango oyo belela koko na yo na kombo mfumuki mbangu na kombo na yo o bapesa yo kasi na preno te no Flavien te ndeko Rusaki na ba dirigeant politique na biso
se communiquer na bandeko na bango ya Afrique mobimba. Ndenge bazwi mikano ya kokanga Mangomba, afe Mangombe sambela tenele koyo, bana yete bakende kelasi te, bazwa jeunesse wana nyonso batindika bango na musala bilanga. Tozwa déjà précaution que nzala makasi ekokota na Europe, nzala makasi ekozala puis bandeko na biso bazana poto bakovanda kuna te bakoyawa. Tango bakoya bisika nini bakokomela parce que faut botanga nombre ya ba africain oyo eza libanda. Tango bakoya bakolia nini nina nini ekozala. Lelo bango basali bango bongo po bakoma financièrement zéro. Bozomona do bako milimo tala eza moni ba télévision na bino eza bangonga mike oyo yombele to pesa bino ndimbola ndenge nini mopepe ya kinkwatulendo ezoyela. Donc ndenge bazobeta mawana ezali po s'appauvrir davantage. Donc Afrique ekoki ko imiter bango te parce que bango bazolukela bango ko kita batikela zéro. Alors parce que faut se préparer en conséquence. Natango bango bazokoma ba malheureux bazosilisa bango financièrement, économiquement bazokoma zéro. Alors parce que faut se préparer en conséquence. Pour tomber cette économie, il faut to kota na ele comme ça parce que même na message na biso to utaki na ngamba religion de to bana ko expliquer to ye na ngamba politique ce que to komi na ngamba science et au moins siko lelo ke ba scientifique na biso basala ka ki copie coller parce que le la scientifique ya mundele ayebisi kuna na ba dirigeant bo confiner bango baza pene loko basala te ba confiner ba lobi non bo kanga ba frontière bango kuna ko ba kanga ba frontière ape bo kangi ba frontière. Est-ce que biso ba yindo na mindele tozo vivre même loko même conséquence te mindele banyoko la kabiso baboma kabiso lelo tata mokeli azobeta bango a épargner biso preuve tangible benga ndeko na France obengie tango mindele bazokufa bino bozokufa boni. Alors na bakamo susu ezoleka parce que biso tokolo ba polele nini ezoleka na mindele sikoyo mindele lokola bamoni ke biso toza épargné basaleli biso manaka mibale manaka o ba congolais pe ba africain baza ko ignorer que mundela azaka deya na programme ya ko exterminer biso. Il faut ya ko remplacer mabele na biso mibeko ya owada ebota makambo ebele ezali. Alors na kati extermination bako utiliser ba moyen nyonso wana élément o esengeli tozala nango trop prudent pona batu wana bakolinga basilisa biso ya mibale eloko ni tosengeli koyeba biso neleko oyo ezosenga biso bomoko eloko nini biso tosengeli tosala na ngambo na biso parce que bango bazana manaka mobimba po biso tondima teke toza épargné ato beli mutu soko lobika ke na beli mutu mbala moko balekisio na coma artificiel oh non na beli motema balekisio na coma artificiel notangela bino deka famille lusansu na isangi baza kuna na poto mwana banga za iko bela motema mais basala kini artère moko ekatani tangu kaka komi na hôpital mbala moko batie na coma artificiel po baloba teno corona mutelieye me na kobanza na ndeko mosusu mosengo kuna na poto bakende libongo. Donc biso tozolimbola ete awa nazoloba na mindele pe o bayokaka lingala mindele bo santé tete parce que nzela moko ka bapesi bino pona bobika ata bosombi nini ata bosali nini ata boluki kisi nini bokanisa teke boko maîtriser corona wana mais loko boko vivre bako doser mwa muki tango bako doser eza po baloba na bino siko boyoki to boyoki te etango yango o bako fungola ya sima boyebi te ekozala ya moto ekozala ya nini wana nde ekozala suka na somo na banzi na tango yango bozwa mayele tovanda esika po toyokana menzele eza kaka moko pardon na indemnisation ya bayindo nde ekobatela mundele le contraire mundele bakobetama kaka alo bayindo boyebake ntango mundele azobetama
bino bokobetama te kasi oyo akotia matoi mangongi ye wana akufaka na maître na ye nzoka ifo biso bayindo tolongwa na maboko ya mundele tozonga epai na biso badirigant politique bozwa likambo oyo na serie nyonso bamédecin lokola mpe population biso banso toyeba komilengele mpo na lobi ya mokili liwa ya occident komata ya orient kobotama ya sika ya biso bayindo ndeko rusaki bozalaka na conférence wana bobenga bandeko zulu bandeko nyonso bozalaka na bango na mokolo yango mpo boyebisa population ete makambo tozovivre lelo boyebisa mpe badirigant politique makambo tozovivre lelo esi eloba makala mpo tozwa baprécaution eza malamu mais sika tomizindisa merci fumu na banzi qui na ko rappeler même na ba média ebele ba conférence ebele fumu asala solo atalisa makambo lelo ekokisami na banzi ete senge pe na ba archive to lekisa ba émission akala o ezalaki ko senga kasi na o ezali pe ba imboka donc tozaki mokano ya ko yamba papa nkuzu zala panda o ezali mokambi ya lingomba ya vuvam ye wana apesaki makanisi na ye na otali coronavirus pe conséquence tango ndenge tozali kovivre tosuki awa tobaki na bino ete plateau populaire tokotambola partout wapi bana mboka bazali po tokutana bango po tosola na bango kasi mpo na poka lelo ezali papa nkusu lobi mpe tokutana invité mosusu poko elamu na mabota na bino matondo mingi tozwi occasion ya kokuta na papa nkusu après ba demande à beaucoup de temps azolo basute na base quelque chose exclusivité oyo apesi na mwa mosala population de conflager lelo yo mpona kosolola ye beaucoup de coronavirus depuis bandi écoti c'est vrai que tout na bato belé mingi na ba réaction ya bato bazotika na ba voler ya réaction kaka eloko ekomi faut comme beaucoup plus besoin interpeller bato pour la condition hygiénique na ba message papa nkusu tokuta na ye azongeli même pas na ba phrase na ye pour rappeler bato ba condition hygiénique plutôt à quelle dimension spirituelle atali si était oyo salema lelo ezali elaka oyo nzambe apesaki na bande ko na biso mindele o banyo ko la biso a interpeller ba ce qui est vrai na ba conférence depuis 2017 non même avant 2017 na ma conférence belé ou associé à biso na ma couverture médiatique ameka ko rappeler mindele tango na 2017 ozimo kana ko bango na accompagner qui mais après na moni ba réaction zaki sous sauter mais le to moni fléau bandi ko frapper na a poto lelo bande ba konzi mboka ba mesana okende poto ko se faire soigner mais ba komi ko tika la awa ba komi ko banga okende poto mais ba komi ko kufa na biso esika moko mais omingi bazo kufa eza ba o ba utaki yango na meki ko sa ba analyse ya papa nkusu lelo tango atalisi ete ezali spirituel po zo sala makuna ekibiso ba yuto za na kimia mais loko e marquer ngai ko senga na ba konzi mboka totala ndenge ni toki ko sa bilanga pour préparer le retour de la biso bazali banda mboka pour asenga kapé na banda kommission mikila poto bazonga na mboka na bango mais na moni ete ndoko fléau beti sur le plan économique dans le monde baisse kozala même na ba bourse baisse kozala ete le fils de battu to zami parce que faut ko na Congo toza na mai ko na Congo to na Zambie toza na Congo toza na banyama ko na Congo to na biloko nyonso na base ete Congo kozala ko réserve stratégique ya monde mobimba tango interpeller batu na moni ete ezali azana raison et sengeli pe biso ba pasisango to rappeler na ba secteur mon bobo sani toujours message de papa nkusu biso peut ça donc en conclusion tout le baké papa nkusu aké au-delà il y a ba acteurs politiques même sociaux to yambi au bazo qui na ba kona ba hygiène mais aké la dimension spirituelle peut interpeller classe politique peut ba konzambo ka poto zonga na bilanga pour te préparer retour à la démocratie de la banda na vie na biso akokonsulté babudisite parce que bayaki kokonza biso ezali bango kaka azali représentant la religion chrétienne entre autres l'église catholique azali père ya spiritualité européenne l'église catholique nde akompanyaki l'esclavagiste na koliki ya le ça sommet à mon possibilité, mais c'est plutôt à ce que l'on a un dirigeant européen pour la mise à la carte. Pour permettre le bango, parce qu'il y a un choix, soit à dire à monsieur pardon, ou alors à s'embêter dans la bango. Ceux qui vont s'embêter dans la bango, ils sont payés pour le ils me donnent pour obtenir la CPID. Que le détail a la mission, que les gens ont la mission, ceux qui ont la mission esclave,
bateau. Vraiment, on va continuer de donner. Et celui qui est libre, il est là, il est là, il est là, au sida ya indépendance na biso omoni kotunaka kotola lisaka signature bato bazoluka livre d'or ya sika ezali mais livre d'or na kongo eza konatina koluka wana parceke totokozwa konza balibane ezala na periode oyo etina ezali ya mibale lolobi teke baosika toka kokende kofukamela baoriento biso kaka ezeleli na seka kuna te bakokende kobongisa makambo ya Hiroshima mais koyeba malamu te pouvoir dirigeant ezoloba na Europe ezokende avant tout ça bana mosala population motu eza moko ndenge bandeko balobi otuna nange eza na volemi balenge eza kotuna moko parce que eza bituna bandeko na biso ya diaspora batunaka epe eza bituna oyo bandeko na biso population bazobituna lelo olobi likambo bakor mpona nini kobanda na bakor ya bapoliticien te parce que mpasi ya population mpasi ya bacongolais même mpasi ya bandimi mpasi na yo ezotala na mboka na biso awa bandeko bake na dialogue bayokani te bakei na bacompromis oyo babengi bacor politique tomoni moko eza bloke lelo crise ekoti makasi mpasi ekoti makasi na congo mpona nini te kobanda lokola tomonaka lokola baeglise catholique oyo soki ezosimba te baza koloba mpona nini bino babuza bino bakozoti ya kolosi kimbambe okoki kozwa mokano te ya kolobela pouvoir en place ya kolobela baopposant en place bayi politique oyo bazonyokola population mpona maintere na bango population azonyokola bango olie pouvoir na bandeko banguza bobanda nano na bakor oyo bandeko biso bakongole baza korespecte te conséquence yango population azonyokoma yo okei na bakor oyo lidere basala na bakongole to mpe basala na bayindo tokolika ete accord oyo eza ya balola okekati na biloko esengeli liboso bapoliticien base réconcilie entre bango basala front moko parce que intérêt ya peuple akoki kotala yango na fraction moko te intérêt ya peuple bakotala yango na ntango bapoliticien bazali uni soki lelo sili fo kotala baintérêt ya France bafrançais basanganaka soki mpona kotala intérêt ya babelge basanganaka donc elingi koloba ete na démarche na biso ezali liboso il faut bapoliticien base réconcilie eya mibale basenga peuple pardon parce que crise oyo tozali na yango ezali entreteni na banani soki tozoto ezabakisi dollar ezabaki koyebisa ngai ezali majorité mpe opposition kobakisi dollar te baza na naturele te tolona te opposition soki eza bango babakisi dollar bakoka biso te ezali problème ya système d'évaluation na tuna mobutu toliaka ntina 5 millions biya 5 millions de la belge oyeba wana na période ya kasabu oyebike biloko ezalaka kaka mwasi obebisi modelo ngai mobali na yo na kosenga kosolo omoni nabi ekoki kasi awa nakoka kongosi nakoka likoko tunakatanakinakimapekisa yo ekasi ekudakala ozomona donc fotolokwa avant que le relation niveau la dirigeant politique yeko musaki eko musaki otala démarche bapoliticien ya PDR balobimaki kozolisa mboka na mboka milele nde tokoti na eloko réalise mpe kokorepare koti esalemaki mpo tozwa bapoliticien ya pere il faut nakoesala temps moko soki baza temps moko tokoreklame liba emati tokoreklame mpona liba douane emati tokoreklame mpona douane mais ezali te nyonso mpo likokota tobeki pete oya mpona ngai soki okoti okosala biso oyotamboli tovote soki tovote okoti okosala biso wana nde toboyi ifo ezala lokola ndenge ezalaka partout bisi emati biso tobimi na balabala mpo bisi eki bafonctionnaire bazofutana te mais le temps bapoliticien baza uni ezali te te soki batangi économie mpo bakacreye basirachere mpo siko parti moko mondele alingi koutilize ezwa monopole ya maloba mpo tosekreye baviolence
Panzi Sango, Papa Rosaki, tomoni participer na conférence pour social na moya lelo. Donc on peut ça impression na yo na nyonso oyo ya tikoloba. En tout cas, d'aller c'est moi trop même ngai tana donc invitation na kamwaki comme on a été Fumukusu abengi pas penser sango parce que atalaki na message ya kopesa ba penser sango. Na yeba kite akolobela nini kokoma na biso awa na esika oyo tolandi conférence tolandi makanisi apesi mais eloko zo kamwisa ngai suza ke papa Nkusu akena voler mosusu. Voler ya kosala ba émission na papa Nkusu na voler ya ye koloba na etali passe ya bayindo na ngonga o ezelo mosusu kokene kokomela mindele kokene kokomela bango basenga na bayindo pardon po banyokola ki biso ba respecta ki ba accorde et coïncider na ngonga oyo mboka na biso to na crise makasi oyo ba politique ba koza ko respecter ba accord na bango moko te population za konyokoma bana nzambe ba onyokoma ba congolais ba ope bandimela bulusi kimbangu ba konyokoma ezaki se ngwato ko papa bulu papa Nkusu nzala panda songenzila oyo azui mokano ya kokomela mindele esika bandeko ne mosusu bakoki te bamekaki te ye amekaki eloko liboso eloko mibale bakoencourage papa Nkusu parce que aza na vision akoba se kokoba tomoni bandeko ebele oyo bateyaka bulusi kimbangu balembi bakomi essouffle soko tali mikolo même na communication même na presse bakoloba te mais papa Nkusu pe un moment donné na kosenga pe na papa Nkusu yango na baki bola mibale koencourage pe kosenga na ye a se maintenir azongela combat médiatique to senti que ba solo na ye na ba imboka na nzela ya média minga koloba ezali te mwa mokili azalaki na ngwana mpona kopesa ma contribution na nga mpe impression na nga na mosala papa Nkusu akosala Atongo mingi maye okuti kolandama awa Fumukusu emoneli ndenge mosusu na mokili ezoloba ete frappe oyo pasteur tozoki na fin du monde kasi bango mpona bango loposo mpe mende moto ali kobetama ake plus grave azoloba ke lelo toloba soit aza bapesi lokola embargo moko na niveau ya chaîne nationale akoki koloba te maloba oyo azoloba ezodéranger bakonzi ya mboka to vision aza nango ozobana te na bakonzi ya mboka yango bakoki meme kopréfere kokende kosala bémission na niveau ya chaîne nationale mpo ezwi mpe mwa ntango molai Fumukusu basili mpe koleka mpe susutene baetando ya chaîne nationale maloba epai na bino matondo ndeko tambi tokobanda esika bosukiseli na motuna nde tokosukisa na esika bobandelaki na esongi ya nzela balobi likambo bapimi bango koleka na chaîne nationale pasi na mboka na biso mpo nyonso ezali kosala mono ya foi c'est-à-dire ata moto azali koexerce mosala moko to asimbi responsabilité moko publique azali kosala yango non ya foi soko azali christianisé akumbi foi wana ye chrétienne na mosala wana soko tozwei na mateya na mosala nesongi ya ntina Fumukusu kia mozala mpanda na ngola bakosalaka nete nini ekoki koindispose koleka na bango na chaîne mare na rtnc pasi tozali na mokili oyo tolobaka distraction to inconscience ezali nourri na bavitamine na baengrais chimique mais conscience to mayele ezali kosouffrir na malnutrition nesika tokomi esengelaki bato yonso tolobi bien bato yonso bahomme de science bahomme religieux bahomme politique baluka nesongi ya nzela Fumukusu kia mozala mpanda na ngola batuna mpo nini mais nesika tokomeli moto bazo privé déjà kutu koleka na chaîne nationale justement inconscience seke bakoyoka lisusu ndenge inconscience horreur grave yango wana na manaka na bino mbala eleki tolobaki bato yonso na bamboka bazalaka na bato bakendaka koconsulte na ntango ya makambo ya biso na eleko ezali nesongi ya nzela moto ya zeko koloba mais tolandi l'émission touti kolanda wa ya ndeko Lusaki bino moko bolobi awa balimboli makambo ndenge na ino elimbolami te uta makambo ebandi aza na emoneli mosusu bato nyonso balengi awa corona virus et pandémie fin du monde na baintellectuel bazalaki koresume awa kaka pandémie épidémie batikali koyeba signification teta mosusu nsima ya manaka oyo nesongi nzela explike ya mais balobi biso tomikotisa te na maladi wana po eza etumbu ya mindele mais biso tomoni occasion po balobi
se préparer en conséquence. Tout se préparer en conséquence. Pour si makambo goya. Makambo goya. Donc Zalo est allé mais économie c'est simbami. Pas si déjà yango ekoti. Moto allait ça dans Julikano. Papa nanda kwa beli. Papa nanda kwa beli. Est-ce que vous se préparez? Tala. Et si quelqu'un n'y va pas pouvoir le songianzila. Mais si quelqu'un se demerder autant de millions. Pour la routière, si on va savon dans la ville, si on va la maboko, comme ça la bonne sécurité, autant de millions. Et voilà la passe. Mais les millions, on est un moment. Va préparer le lobby. Nini koya, moti na me lobby ni. A lobby nzale ko sala. Ba luka ba mabele. Ba préparer. Et belé ba millions ba se ko kanisa pour ya kotia na riposte. Toloba kiawo. Toloba kiawo. Mais de kontomele olimbisi. Tant ozolo ba belé ba millions ba tia na riposte. Tant ozolo na pena fumukusu ndenge azolo belela. Mais tout le monde peut ah ça na ba médecin mususu pe lelo baso ganga baso telema baso ba ke bazana na déjà na minoto pe kisi wana aussi ça ba malade wana baso ça peut débat dimanche on peut le gouvernement pour la nité ata ba boyer na musika mais yemo kwa ça l'effort à approcher bango pour ta proposer sa solution pour ta mazolo ba boyer c'est qu'il y a une solution tant mazolo ba ke bomitsa botsa motema te pa minele pesa punition na bango yele ko bala ki c'est que ba pesa pe na ba piste de solution o ko ko bimisa ba yindo na kati ya manaka difficulté bazana mona mokolo molelo pour ko milana 20 morts 180 déjà bandeko baza déjà été na malade wana ndeko tambi wana recensé ba fièvre mikolo combien de semaines banda le 10 mars banda qui telelo tout ça qu'on a un mois déjà ce qu'on maladie na un mois bomi na 12 personnes à 20 personnes c'est faible par rapport à la mortalité à malaria bon ignoraka te bo kenda soko na ba Google soko na bana bo tala ka to ya mortalité ya pali na feli ka to na République démocratique ya Congo okomona que dans un mois to le kaka ba milliers de morts énergie basée ko tia lelo to kamui balakisi ba biloko ko désinfecter na ngo ville balobi e alaka oh donc na solo yo so ngambela isika to uti biloko alaka na biloko bobombela ni fallait que mondial acclimaté bino que coronavirus yeye pa na bino popo bimisa yango de n'importe quoi biso to kolikia message ya nesongazi la fumukusu kia musana panda na ngola oyo bandeko balobaka eyokani po il faut eyokana eloko yoso ebimaka na libanda ya réalité oyo bato bayebi ezalaka eloko bapelise la miso moko mosusu tolekaki tolobaki nesongazi na fumukusu kia musana panda na ngola ndenge alekaka na betando soko ezalaka fingi bokomonaka message na bango yaka suivi soko ezalaka déraper bokomonaka message yaka suivi mpo bakoka l'interrompele mais soko bapesi bapiste de solution bato basali semblant te ezali affaire ezali koconcerner biso yonso moto te azali plus congolais ke bacongolais mosusu totunaki bino na manaka na bino eleki awa malgré batunaka bino te na bibembo ekufaka na malaria na bibembo ekufi na coronavirus ebembe nini ezali na bomoi justement lokola ezali na bembo ekufaka na malaria ezangi bomoi bebembo ezali kokufa na coronavirus ezangi bomoi seke fo tozonga tobundana eloko ebomaka biso mingi koleka eloko tala oyebi lelo donc danger eza makasi na malaria ke na corona mpe bayindo mais yango nde réalité yango nde réalité tokoignore yango te mais bato nyonso wana bayamayele nyonso wana ndenge nini bazokoma te na likanisi oyo fumukusu aza nango akende koloba ke malaria eza plus dangereux ke corona mpe bayindo justement mpo bakambemi na molimo mopaya sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas un moto l'homme noir sans fumuki mbangu ako s'en sortir te atotangi classe oyo nesongia nzila alobi akei te tolobaki yango na manaka na bino nalingaka bino mpe bosungaka biso nesongia nzila baye koinforme mokili te mais baye koforme mokili c'est-à-dire soko baye koinforme c'est que bayoki quelque part nde baye koyebisa mokili to bavérifie eloko moko quelque part
batangi quelque part bayekoyebisa mais baye koforme mokili c'est-à-dire kokomisa mokili lolengo oyo mokili ya molimo elingi baza na programme mobile bazali na programme ya mobimba efo esimba baome politike bato bazali kodirige lelo bino bozwi panike ingeta bino bokanisi oyo bokanisi mpo boyokaki ingeta mais moto moko aye oyo amonaka mosika oyo kombo na bango ebandi na nesongi ya nzela molakisi nzela aye kolakisa bino nzela abi te bose trakase te oyo wana bozali komona ezali masumu ata na kelasi bakobetaka mwana na mwana kolandela oyo mbe basali bakobeta mondele kolandela mbe biso tozali na probleme te biso toboma te biso tonyokola te me loposo pembe nde ya boma e bomoni tata kelili kona sasaka bolingo alingaki tomona lelo bomoni communauté africaine mobimba esangani mpo ya koloba ke vaccin oyo bazali kotinda na felika boyamba yango te koboma bolandi bavideo bolandi baaudio lobi eleki ezalaki lokola problème personnel tant tozali kodénonce bamitambo na mokusu na yambi trop adénonce babiloko wana ke bafrika ezalaki lokola problème personnel mais lelo bomoni mokili eningani mpe mondele abangi tatindi yango kaka aye na misolo mais bolandaki etando awa bolandaki docteur Muyemba awa baaccepte république démocratique ya Congo ekozala eze choisi to esigné mpona essai clinique bolandi yao nesongi ya nzela visionnaire batelemi fallait elamusa curiosité na baklasse na bakushe yonso elamusa curiosité na bome politique na bome de science na bome religieux o balalaki soko na potopoto balobi fin du monde te bacomprendre ke yango te mpo nini mpo ezalaki na moto mobimba depuis 2017 alobaki loposo pembe bakobetana et attirer curiosité na bango baya vers bango batuna fumukusu bolobaki boye na 2017 totiaki yango mokongo mais sika wa bolobi boye po so tolandi émission ya ndeko Lusaki malamu nesongi ya nzela pesi na baprophétie mosusu akebisi apesi lisusu baprévention soko bosali boye te bokeba bolongwa na dépendance mpo botala économie ya loposo pembe kwei bino bozali koprepare nini bango kutu plus babangeli ndeni esika wana esika mboka na biso ekozala lobi me na makambo ya lelo me botala na ino lelo tolandi soko na États-Unis soko plus de 1000 et quelques morts na 24 heures na 24 heures mais totunaki na manaki eleki biso tozali na mécanisme de sécurité nini oyo tozali kosala na 1 mois tokufa na biso kaka soko 10 soko 15 États-Unis azali na bamédecin azali na balaboratoire azali na matériel biso tosali neti nini biso tozali na bopito ya malonga te tozali na barespirateur te donc pas na biso saka elekeli pas na biso ezali elekeli pas na biso ezali elekeli bakolo makambo bazali bakolo makambo baconcerné bato bazali kovivre libambe oyo banyokoli mokili oyo banyokoli loposo moyindo oyo batiti baguerre partout oyo lelo tozali kotanga na guerre na biso ya este au moins 12 millions de morts bango wana nde bazali na makambo ebolandi nesongi ya nzela ce n'est que le début du commencement ekopema moke mpo kaka batuna bango bokosenga bolimbisi na bayindo to te wana soko balobi bakosenga te to basante te mosusu koyela bango nesongi ya nzela bazalaki clair batelespectateur mosusu ekoyela bango commentaire ekozala mingi te moni émission boyoki commentaire ndeko Ndombele tata mama tokokende ti wapi botala des millions oyo bandeko ya riposte ya coronavirus bazosenga mpe ya gouvernement mais moto moko avanda abiki aza na piste de solution ayebi makambo oyo ndenge ewuteleli esika ekomeli na esika ezokendeleli toliaka mpa ya loposo pembe ntango ekonomi ndenge ekomi touche boye sor na biso ekozala ndenge nini botikala kaka branche na manaka na biso chaque vendredi na ngonga 11h mpe chaque lundi na ngonga 22h wana na RTFS 1 na télévision mpe na radio chaque 21h na ngonga mercredi na 21h mpe vendredi na ngonga 22h na nzela ya 14 oyi na ndeko na biso kwaku basungaki biso na bilili mpe na réalisation ezalaki na 9 lumière mpe invité mokolo mwa lelo ezalaki ndeko Ndombele Botale kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koya difficulté baza nango bato nyonso bayebi origine
ya phénomène oyo te. C'est pourquoi lokola bakoyeba origine ya phénomène oyo te bakokoka mpe kopesa solution te bakotatone bango nyonso. Tatonement ekozala nini? Mosusu akoya alobi kamata eloko boye tia na poche. Mosusu akoya ote mela mai boye. Mosusu akoya do mutu na mutu abandi kaka kokanisa kanisa. Mais nini ekolobisisa bango nyonso wana kobanga? Oh non, soko zi mungo basenzi osali boye. Ete soko sali boye ozongisi boye. Te. Mundela za kwambroye bino po bo rater période ango. Problème toza nango ezali problème ya mutu te. Ka tozali na likambo ya makambo na bileko. Omoni lelo ndenge tozali boye na mai tozo vivre lelo. Ni to ntelo bana bayino. Bakambi mboka. Soki bayoki biso te. Poto sosola bileko bya tango tozali. Bako se retrouver liboso ya situation moko oyo bakokoka kutu te koyeba na ebandeli nango na suka nango. Alors toyebisaki bozana ba elema wana toyebisaki na mongo Kongo pe toyebisaki bayindo banso ete soki bokoyoka biso te po bozwa ba précaution alors bo se préparer déjà na koyekola kolia makasa avocat po bokolamba ngona banzungu na bino bokolia ba sorte ya makasa na biloko nano bolia te likolo nzala soki bo se préparer à conséquence ti et ba dirigeant politique na tango ngo bakokoka ko diriger peuple te soki kaka na système oyo ya ko copier mindele bakoya ko bima ba incapable parce que bakokoma na point que le ventre affamé na point d'oreille okokoka susu pete ko dresser bango. Alors eza na mopepe moko eza préparé na mokila molimo sima ya makambo. Omoni masolo eza masolo bavandela kango na kimia bayekola kango malamu. Ba homme de science na biso même ba religieux même ba politique lokola baza ko se confier na spiritualité africaine te meba munene eza na bango parce que nango bayebi te basalani. Biso en tant que annonciateur spirituel tozoloba biso batutolobaka ke mindele bakobetama. Et na tango bazobetama toyebisi na ba dirigeant politique bo se mêler na makambo ya ba mindele te. Et na tango bakobetama alors ce que totuni ba prière au pape salaka na Vatican. Siège christianisme eza Vatican. Ba prière au européen ba salaka esala na États-Unis no ba États-Unis ezali penza mboko yo protestantisme eza makasi me bamine ba pasteur ba grand pasteur ba utaka kuna bayaka ba évangéliste minene ba utaka kuna bayaka wa mboka ya William Branham bazo kumisa grand prophète. Mais lelo mindele bazo betama. Est-ce que yezo apesi bango mokongo te ndenga yebisaka biso? Do banyokoli ya baninga balata makana lolendo parce que bakolinga te komikitisa. Bango bakosala manaka parce que tango basali programme wana ya vaccin mayele si esili bango. Bakoya ko vacciner biso pona 11 personnes. Bako santete na ba forme nyonso na balolenge nyonso. Ngai nkusu kiambu nzala panda na ngola mokobi ya mosala ya mfumukimbango. Loba mfumukimbango azala te. Loba mfumukimbango azala te biso bayindo toza batu te, toza biloko pe baboma te, bango ba mindele. Soki baboma, soki mfumukimbango azala, soki pe naza ya solo mokobi ya mosala oyo. Nazo senga na bamindele bo bazoyoka. Baya nde kusenga bodimbisi. Soki balobi basala nyamu wana. Basala makanisio ya bango basantete na yango. Ndenge bakobeta mela ya mbalo. Nayebi te soki ekozala ta na eloko mususu o bakoki koloba ete
Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo? Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie, et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. bato bayindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala tosengi ete bitumba ekwea lisusu na mikili mia poto oyo ete bato bayindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala
mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele